Mais salut tout le monde. Donc, on a un problème de Thérèse. Na Sam, botane ba mina senga donc Sam Thérèse akimisi Sam na mincho nazana na Sam. Lobi tumbanga mo bango mi balé Thérèse na Sam. Sam azui di shirt akati nga batina mincho batolinga di jeu épingle. Yango na mo ana loboko mais na Thérèse akimisi Sam Thérèse ndé nazana ye. Famille bota to lobaki yango soka ye mabe o ya mabe. Mama zai ba mi balinga za kinga modo mako defend pesa mabit azui di shirt mo ezaki na bando kata mulu pa katinga na loboko atinga 14 epingle dans la mincho no sanche loboko on dirait po mku wakati monani nazana Thérèse bozana ola tsobino Thérèse dans tozana wana nga mwana bimete ko na hôpital ne bande ko na mibal ba filmer Thérèse bo mona no muno kwa chaka na TV azama bemoko boza bo mona wana. Mais salut tout le monde. Donc, on a un problème de Thérèse. Na Sam, botane ba mina senga donc Sam Thérèse akimisi Sam na mincho nazana na Sam. Lobi tumbanga mo bango mi balé Thérèse na Sam. Sam azui di shirt akati nga batina mincho batolinga di jeu épingle. Yango na mo ana loboko mais na Thérèse akimisi Sam Thérèse ndé nazana ye. Famille bota to lobaki yango soka ye mabe o ya mabe. Mama zai ba mi balinga za kinga modo mako defend pesa mabit azui di shirt mo ezaki na bando kata mulu pa katinga na loboko atinga 14 epingle dans la mincho no sanche loboko on dirait po mku wakati monani nazana Thérèse bozana ola tsobino Thérèse dans tozana wana nga mwana bimete ko na hôpital ne bande ko na mibal ba filmer Thérèse bo mona no muno kwa chaka na TV azama bemoko boza bo mona wana. Mbote mingi na balandia B52, la mignonne officielle. Voilà, moi, votre humble servante, maman B52. Je suis là. En tout cas, je suis là pour vous servir. Car on dit que ça y la bino vraiment, ils aura devoir pour na biso ma grande famille. Nini ezoleka ke pasa eloba na ngwata mama kisara kimia ke pasa pourquoi ki mutema mabe ya modèle ou bande konangai. J'espère que tout kolanda vidéo ya ndeko na biso ya mwasi Bianca to yoki ye ndenge alobi puis to mona cheli bino mwa vidéo moko wana bomoni mama na biso Thérèse ye wana zali wana mais Sam akimi bande konanga tozo kende wapi ko papa muninga loboko pasuki lokola ngulu akapela ezo pesa na pasi na ebisi bino eza na ba vidéo makila donc je ne peux pas mettre ça ici. Pourquoi? Parce que ceux qui na meki ko tango YouTube ezala obligé ya ko bloquer chaîne na ngai yango wana moyena tela bino ba vidéo wana ndenge bazoko tonga ndeko mwasi na douleur na makila na cantine donc epesi pasi pe mawa la famille toluka longanzambe mokile komi na suka parce que mawa na mitema batu esili. C'est ce que je ne comprends pas. Mawa na mitema batu esili parce que kozwa to komi biso surtout ka bakuluna parce que kuluna zara na mawa mutu te po ebike azo sala ngopo a gagner quelque chose pour na ko survivre. Donc awa pe lisusu ndenge komi boye ezo pesa vraiment pasi makasi na yo ki pasi pe mawa bandeko na ngai balandia B52 la mignonne officielle ce que zalimba no ya liboso tokosenga na okaka o s'abonner o aimer o commenter o partager vidéo na biso pour que mokili emona pe eyeba comment est-ce que mokili mawesi na mitema ya batu pona ba besoin moko boye to pona likambo moko boye quelconque tozali komona bandeko bazoko sala makambo oyo bakoki même pas kosala juste pour plaire à quelques nombre de personnes et comité na niveau ya ko papa muninga machette ya modèle ya boy. En tout cas epesi pasi pe mawa la grande famille. Je vous rappelle que tozali na
Bellevue TV Award Nabiso bientôt. Les numéros s'affichent là, le plus 32, pardon. Si vous avez besoin de participer, parce que la fois passée, tant où les Kanaki, il y a eu des gens, balobignon, fallait vous contacter, biso tout et tout. Cette fois-ci, en tout cas, bandeko, oyo basangana qui peut organiser Bellevue TV Award, balobi, fongoli porte des ali polele, aux ali na besoin ya soutenir na sorte union surtout. En tout cas, contacter numéro o ya plus 32 au kozala informer au poser ba question na union so o lingi pour na tina na Bellevue TV Award oyo ba fan ya Belar télévision bengame na kombo ya famille Bota bazala ko organiser chaque année oyo kozala neti deuxième édition pour natina na ba award ya ba artiste na biso comédien. En tout cas, abonnez-vous massivement, aimez, commentez, partagez le lien, ça nous fera énormément du plaisir. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Ce qui est sous Christ ou azongite ngai na bino tokutani na mikolo mizali koya me mama Teresi nande ko na biso Sam o bozali ko sala ndenge Biblia elobi na biso Biblia elobi na biso tout se paye ici-bas. Merci. Salut, bonjour, la bande de cognos de partout où vous êtes, la 5 continents, l'Afrique, l'Amérique, l'Asie, l'Océanie, c'est-à-dire de partout où vous êtes, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà la grande famille, nous sommes venus aujourd'hui juste pour nous informer que le award, bon, on a qui l'année passée. Oui, l'année passée, le fan de Bellevue Télévision, le fan de Belar, organisa qui ni award oyoyo pour na ko sepelisa ba artiste nyonso o ba lekaka par Belar Production ko récompenser bango ko talisa bango ndenge baza motuya tolobi te ke ba o bazwa kite baza motuya te tolobi bongo te po biso congolais tozala na problème ya compréhension. Maman B52 alobi te ke ba o bazwa ki trophée te bazala ki importante. Ba fanatique ya Belar Production, ba fanatique ya famille Bota, akoma ko organiser chaque année pour na ko award o pour na ko honorer ba artiste o ba sepelisi bango po ezalaka vote pays. Donc cette fois-ci basalaka yango bango moko batu ba complainant ki batu ba discuter ki même pourquoi bozo sala yango bino moko, s'il y a quelque chose il faut nous contacter. C'est pourquoi toye bomoni affiche o eza awa ba détail o eza a bo benga numéro o eza na se awa te po so bo bengi numéro o ozwa na eloko te information ya sûreté benga numéro o ezali awa ya plus 33 o kozwa ba détail nyonso soki olingi o sunga o contribuer. OK, soko olingi o contribuer na événement oyo ezo salama bientôt awawa. En tout cas oza bienvenue. Numéro ezali wana ba détail nyonso eza wana na kati. Contactez biso na WhatsApp okozwa biso pe tokopesa yo ba détail nyonso oli na éviter vidéo oyo ernime ko koma ekomela bino ezali mama Joséphine mama Zozo na yebi bino solution oyo ezali solution ya ba problème na biso yango eza nini ba problème na biso yango eza ba problème ya santé eza ba maladie oyo eza kati na biso ma maladie telle que diabète, tension, AVC, prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso, ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso. Solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel ba produit oyo ezali ba complément alimentaire ba produit oyo ezali 100% naturel ba produit na biso ya Occident ndeko na nga na yeli yo ba produit oyo eza juste biloka kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier monde déjà pollué.
eza pollué à partir ya biloko oyo tozolia. Biloko oyo tozolia yango ezodétruire ba santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko tozolia bazotravaille yango na baproduit chimique. Biloko tozolia bazotia yango bapoison. Biloko tozolia bazotia yango même baformone. Yango wana compagnie ya Aloe Vera Products bakaniseli peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non, tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu. Yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé. Atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso Aloe Vera Gel. Produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te. Yo oza na problème ya insomnie, olala kate produit oyo eza somnifère. Ezo pesa yo pongi. Yo oyo za na nzoto makasi te, produit oyo eza tonique. Eza wana po pesa yo nzoto makasi. Yo oyo za na ba toxine na nzoto na yo, produit oyo eza détoxifiant, eza ko détoxifier nzoto na yo, eza ko purifier makila na yo, eza ko sukula ba veine na yo. Produit oyo ezana ba bienfait ebele. Produit oyo ko soigner pour l'estomac. Produit oyo ko soigner pour la constipation. Produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso. Yangwana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo. Santé ezana prité. Santé ezana prité. Yangwana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo, olingi mobali na yo, olingi bana na yo, te okoko sanga produit oyo te. Yango na yo ko présenter yo produit ya Aloe Vera Gel. Yango soko lingi kozwa yango lolenge nini? Contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849. Na balé lisusu plus 44 79 853 90 849. Tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te Aloe Vera Gel. Oh la mignonne, botika la bébé. Oh la Kina sala mignonne bokolia oh zéro. Le bezala kina 10 52 yo bokolia kona 1. Yango zo pesa posa kozongisa nga bébé na muluma. Basala ba chaussée kaka pona ba voiture.